Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino. Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Lelo tozali précisément na Afrique du Sud. Na province ya Western Cape, na ville ya Cape Town. Tozali kolobela sur comportement ya communauté congolaise ya Afrique du Sud, ya Western Cape to ya Cape Town précisément. Anto lelo nakomeka kosolola na bino sur comportement ya biso ba congolais ya diaspora oyo ya Afrique du Sud ya Cape Town précisément. Est-ce que tozali na comportement oyo ekoki kozala exemplaire pour ba communauté mususu? Est-ce que comportement na biso communauté congolaise tokoki ko comparer na communauté malienne to communauté nigérienne to communauté babikolo mususu oyo evandi na kati ya mboko Afrique du Sud? Nazali na pasi na motema koyebisa bino ete moko ya bandeko na biso bautaki na koboma ye liwa na ye euteli na park bisiko nazali bisiko bokomona ezali moko ya ba park ya Cape Town précisément na Maitland. Bisika bozomona oyo ezali bisika ba congolais mingi na bana mboka ndenge bokomona ba misusu ba koleka ba misusu ba telemi simananga bayaka kovanda pona kolekisa mwa temps komela mwa eloko to ko passer ba lunch time na bango na tangwa misala. Et communauté na biso pe congolaise to bandeko na biso ba congolais bango pe ba mesana balanda eloko wana mingi ba yekola ngo na ndenga mabe mpamba te ba komisi bisika o bisika na bango ya komelela masanga bakoya awa komela masanga kovanda kosolola na sima ya kovanda komela masanga kosolola bitumba ezobima na sima bitumba kobima tozo perdre bandeko na biso ndenge nazoloba na bino boye mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya azali na morke nini esalike ndeko na biso akufa. Ngai nazali journaliste ya investigation soki nayoki makambo ezali kotambola malamu te na kati ya communauté na biso congolaise musala na ngai lokola mwana musala na bino ezali ya koya na lombangu koluka ba info kosolola na bato ompe koya komanyolela bino yango ndenge nazosala ngo boy selon ba information toza nango pamba te équipe na biso eza sur le terrain pona kozwela bino ba information mususu ti na mokolo ya enterrement ndeko na biso Arcel Kabamba Kabuya. Oyo abomi Arcel Kabamba Kabuya azali pe congolais na kombo ya Eli. Azali congolais abomi congolais mususu mpona masanga mpamba te histoire ezalaki ndengeni selon histoire tozanango ezake mwana mboka Kabamba Kabuya Arcel azalaki moninga ya mwana mboka Eli. Eli azali mukolo na mbula par rapport ya Arcel. Arcel azalaki na 29 ans. Eli aza na 47 ans selon ba information tozanango. Alors moto ya 47 ans na moto ya 29 ans bakoki kozala baninga ezali mabete. Mais nasima ya camaraderie na bango bazalaki komela masanga ensemble kokende na ba boîte oya na bisika tovandi na bino awa bisika na kolobela awa komela masanga. Mais bazalaki na ba incompréhension entre bango mibale selon information tozanango. Mais oyo elekaki mokolo oyo esalaki ete mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya abeta malokola nyoka ezali ke mwana mboka Eli na baninga na misusu bazalaki deja na kati ya park oyo bisika oyo bavandi na ba banwana bazomela
mwana mboka Kabamba Arcel yepe ayaki na koya ye akuti bango bazomela masanga ndenge bamesana komela masanga ba continue na komela masanga incompréhension ebimi na kobima incompréhension ebimi selon ba information toza nango mwana mboka Eli a attaqué mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya abeti mbata mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya azongisi et selon information toza nango eza ke mwana mboka Arcel Kabamba alekaki mwana mboka Eli na makasi, c'est-à-dire abetaki ye na kobeta abetaki ye lokola mokolo soni yake mwana muke abeti ngai alobi te esengeli nasila naka na peti oyo tellement ke ye azovanda musika te na bisiko tozali awa toza na Metland na kolakisa bino babisika nsutu bokomona awa toza na Metland awa toza na Metland na kolakisa bino ba image tu ndenge ezali mais ye azovanda musika te na bisiko tozali Eli ndaku na ye ezali quelque part awa. Alors selon information après avoir Kabamba Arcel Kabuya kobeta ye akimi na lombangu epa na ye pona rappel esengeli boyeba ete mwana mboka Eli azali responsable azali na mwasi na mwana na kozongelango kokenda keye epa na ye akei kozwa machette selon information toza nango pona kozonga koya kokata mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya mwasi na ye apekisi ye na bato misusu bapekisi ye koya na machette mais na kidiba akei azwi libende oyo balataka na misapi alati libende na misapi aye abandi koatake mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya selon ba info toza nango na banzi bozomona image ya bitumba ndenge nini mwana mboka Eli Kabamba ndenge nini mwana mboka Eli azalaki kobeta mwana mboka Arcel Kabuya oyo ezali ya kokamwa ezali ke Arcel Kabuya azalaki kobeta malokola nyoka na misu ya ba Congolais misusu mutu moko te ayaki pona kosunga ye to kosauve ye ba misusu bazoloba peti wana ifo betama peti wana ayoki mais ya kokamwa ezali ke na nsima mwana mboka kobetama akweyaki donc avandaka awa te avandaka na Peru eza quelque musika na awa na nsima bango kobeta ye akoti na bis selon information toza nango kokoma azokoma na Peru akweyi ba recevoir bamemi ye na hôpital et à partir ya hôpital nde bisika mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya atiki biso molimo na ye epema na kimia ndenge tozoloba na bino boye azali na morgue ngai lokola journaliste ya investigation na kiti na terrain pona kolakisa bino bisiko wapi mwana mboka azwaki likama ya kokufa ndenge tozoloba na bino boye selon ba information mwana mboka Eli akimi mwasi na ye na bana na ye bazomonana te bon ngai nakokende bisika nyonso tu nakokoma partout nakose renseigner nakozongela bino mpo na kopesa bino information ndenge toujours tomesana kopesa bino mais est-ce que ezali honneur malamu koyoka ke communauté congolaise ya Afrique du Sud ya Cape Town bazobomana pona masanga est-ce que ezali malamu exemple nini tokoki kopesa na ba communauté misusu
Na moment oyo bazo beta mwana mboka Arcel awa bato misusu pe bazalaki awa na park ba communauté misusu ya bamboka misusu ya Nigeria, Cameroun, Burundi, Rwanda et puis na nini misusu nakomeka ko benga moko ameka ko pesa biso explication na oyo amonaki sima nde nazongela bino mais tozolela toujours mwana mboka Arcel Kabamba Kabuya oyo alali na mort ke ndenge tozoloba na bino boye enterrement na ye kozala dimanche et puis ya merci.